Kombo tata mwana pe tata Molimo Centre le 6 avril boyaki so tozaki na Braza programme elingaki esalamaki te tolobaki le 8 juillet nombre ya bato ekotaki ebele papa ya balalaka susu na kati ya nkamba te me na bakamp tolingi tobongisa na bakamp balactrine mpe ezala mpe ezala te mpo bato badifficulté mpe ezalaka yango wana bajeune bavolontaire tokoyokana na papa mbenza tosala programme etikali na biso kaka 1 mois ya mbala oyo bakoya ebele na bato ya leta mpe bakozala bato ya mangomba mosusu mpe bakozala bachef coutumier mpe bakozala Angola, RDC, Brazzaville bakoya ebele mpo tokokanga likambo ya mbanza Kongo toyokani yango nayebi te le 6 avril oyo eleki soki bakotaka boni de la ville yo mokonzi ya mboka Kongo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre merci nzambe na ngai kopesa biso maloko bato ya solo bakotaki ebele rien que banganga nzala tozalaki plus de 4000 kaka banganga nzala yango wana soki totali na population papa tokokaki kokoma meme ba 10 000 personnes oyo tozalaki awa donc eliki ezali ke na le 8 juillet oyo bapaya ya ndenge na ndenge tokomata peut-être tokokokende na x2 ou x3 ba 20 000 ou plus de 20 000 personnes bakokaki koya na le 8 juillet na ngolu na bino sino te ekoleka mingi Europe mpe bakozala te kaka biso nde préparation ya baplace bakokomela kolia na bango kolala na bango makambo nyonso toyokani toyoka na nkamba ntina nini mabondeli mpe misala voilà mabondeli na bisala wana ozwi nini toyebi yango voilà nde yango tozalaki nango tokopona bato bakodirige bakapita po ete makambo nyonso etambola ndako na bino ya banundu eza na ngomeki nsuka mozoloba nini ekosila mpe ekosila te le 8 juillet tokoyeba bapaya mpe tokoyamba te combien d'étages 5 étages aussi c'est apaki kutazo silisa te apaki ndambo na bino ekosila mpe ekosila te bapaki ya mokili mobimba balobi nini papa mibali bazali bana na yo baza koyoka yango kolele combien d'étages 3 étages là après cette mission de Noa beaucoup bien combien na komba tata mwana pe tata Molimo Centre nzambe na biso ya solo ya mbala oyo bato bakolala dale tozotiango na mikolo oyo ndenge batata bazongi papa mikolo oyo kaka dale kotiama po bazongi na décision
totie premier dal wana tokobomisa po bato bakoka meme kolala yango wana décision Na le 8 juillet. na le 8 juillet papa dal wana tokomeka kobomisa po bato mpe balala alali na ye papa Maman va témoin. Sur que tu vas là. nzambe na biso ya solo décision na biso ya ngwana ndenge bakende mwana papa tozotya dale dale wana tozo totie me permettre bato bameka kolala po tokotelela yango na nzambe na biso Papa salisa biso bongisela biso wamba te papa Makasi na bino. nzambe na biso nyonso eyokende epai na yo ndenge ozoloba boye bakozwa susu makasi koleka yango na papa liloba na yo nzambe elekaka te bongisela biso po ete le 8 juillet bato batota dale tobongisa na kati bato bameka mpe kolala osolo esila 30 jours na routine rouge yake na wata. merci nzambe na biso Papa, liloba na yo ezali nguye epa na biso. Donc ndenge olobi ndenge papa batata ya mokili mobimba kozoluka apaki oye apaki oye apaki oye fondation de l'église. na bandi apaki ya mokili mobimba tozali koyoka ndenge tata molimosantu azali koloba biso nyonso tozoyoka susi ya tata molimosantu bato balala yango wana po tosepelisa nzambe na biso tosengi kaka papa mapamoli likolo mapamoli batata bazwa mayo topesaki bango batinda po tosilisa premier niveau wana Tosilisi boye na kombo tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Le bénéfice